Honoré Nani. Porsche. Van Bongo basoda Natuni basoda Madame Yondo Betty est-ce que bon là maman d'accord bongo basoda moko yakanim takota bongo masate bongo betanakat bon hotel Yo. Mais le reste de paiement est ça chef azana moyen ya ministre ya kozongisa caméra omoni tala bango na déployement na bango nde basalani chef azana moyen ya kozongisa caméra po caméra eza ba Ongolaki manifeste tokiminga na
Le massage ezobeta donc bozo grimper donc touti banda kutoya musala totombe ba victime boye moto qui so ozo grimper pour comme na poste no musala ba climogène l'équipe biso na ba 3e niveau na biso na musala na nto ba tongé donc eza vraiment pas c'est ça biso passe makasi et puis to senga pena sécurité na mboko banque ya munene loko ara au banque ba ko tombe victime boye te soki sécurité ya makasi ezalaki toza na district ya funa pembeni na biso il fallait district nde ezwa vraiment relève ya ko bakisa banani ba sécurité renfort penze ezala eloko loko ya banque ekoza na 3-4 ya sécurité te c'est pratiquement impossible wana moi ke biso surtout botelo toza mopanzi totombe ba victime toyebi te na minute oyo banani baza ciblé o lelo lobi bakotombe biso toza na ba caisse awa na musala donc pasi yango wani loto ninge tolobaka mais Dieu merci que bato bakufi te tozozela babi baza na kati si réellement baza na kati bakobimisa bango nini po population ezwa calme mpo na minute to travailler te la fille oyo aza soki chauffeur nde tomoni ke la fille azalaki chauffeur ya bacriminel aza pembe ase déshabillé mpo noki bakanga ye yango population esengaki ke ifale batumba ye po koma bino bozwi moto aza criminel abomaka bato bozwi boprotege ye bokimisi ye ça n'a pas de sens toza na pays nini pays sans loi toza na besoin vraiment justice esalama mpo na bacriminel wana tomona ata na terrain moko boye bazosambisa bango parce que biso mpe tozalaki bavictime bahotel na biso etombe bavictime toyebi te baoyo bazokima bazoya komela epa na biso estce baza bacriminel te baye bazolandela mouvement te c'est ça le problème nazo féliciter force ya sécurité vraiment ndenge basali mosala ya makasi bamaîtriser les assaillants oyo bayaki kosala trouble na agence ya Bandro Bank. Oui, les autres se répéter effectivement. Oui, je pense que il y a nazo interpellé chef de l'État à des mesures fortes pour la sécurité na bila Kinshasa. Parce que ce qui se passe ici, il y a complicité interne au sein de la police. Vous vous rappelez, moi, Nayamboso, à Sala, la révélation Moko, on l'a dû dénoncer, Babiloko Moussousou, mais mais nous sommes en train de vivre ça du jour au jour. Il y a 3 jours, Indien à Massina. Rien n'a été fait. Et 3 jours après, il y a encore ça. C'est-à-dire qu'il y a complicité interne entre les bandits et certains agents de sécurité. Mais je remercie quand même Task Force, la police, services spéciaux, maîtriser quand même Bango. C'est une très bonne chose. Ça prouve que parmi nos militaires, il y a aussi des éléments exemplaires comme Bazo Salamoussala pour la population. Oui. Monsieur Jean-Claude. Oui. Merci. Oui, naona Waswahili Lingala. Même Chuluba na Polo. Oui. Oui. Oui.
effectivement mambo yanatokea mkufanyika hapa. Vraiment on a interpellé chef de l'État abebe ma mesure forte juu ya sécurité muvile ya Kinshasa. Vraiment angalia baba bote banafanyaka biashara hapa leo bachuluze abana namna ya kwenda na franga kwa nyumba yabo. Activité yote inakufa kwa victoire juu ya hii événement. Mais or si sécurité ko nani et puis mu makan ya ba militaire. Je crois que batoto ya ba soldats ba kuenesha plus de 18 ans il faut être bekala makan. Parce que bonjo bona pata maile mabunduki joko forma opération. Kama unafuatilia hapa panapashi kuya soit ba militaire soit batoto ba militaire soit il y a d'abord quelques parce que ma arme elle va ne pata na magana. Pour que bakao fanye ma opération ina. Ni interpellé chef de l'État wani malwa mshindo kenze kikabirito akangata makangandika mane na bwa sécurité muvile ya Kinshasa. Il y a 3 jours bafumba kushibea indien mu masina bangata franga lelo kabidi mu victoire biela kwenzeka kabidi tangila ba population yonso boss par benza activité mu victoire lelo kimba tumikato ni ba transporteur ni ba vendeur ni ba tout le monde est pénalisé à cause de la situation. Vraiment ba autorité ba anta ma mesure kikongo na metele yani jina Moi Makumi Azambi John Sharit ngavu mufuala achachi wameme kuya bubu kebi boy ani munjire bwani mvugura kuna chekiyesa dimubani takalaka bino chilumbuka yechi takalaka bito abo mbere mutima bajinga kunyenga bana batu bashintule mogoto kunshila ani babone mutima emberuje kwa kadi abo mbaya ujila madabu fueta ya roba pindieu bagobalama di fueta bonso bajela hambe pindieu bampulush badaba bigere ni bapem adi muvwa mwabila yuye mulo to mwabe vita mitukwa bakuma habo batangi lana dingele zambi to asagidila budi mashi kai menda hashito dingele fu mwadi tunga to asagidila wakwanga taka bombu mwadi anvita gi kumuteka mulami wabibe ambelu ya FARDC walu FARDC aweki ni Bampurush ni bagade républicaine balami babantu balu bateka moyo wa buhamesa wanasha mpatu ye mulo bakuzokola auzokola batu chinu hash benda babwela to kutukisha bantu bons FARDC police garde républicaine batu kuchibantu bons abanga chimo byazi byabo ni bebeje mundo mwa chibambalo cha robang ngoje bene muchima muntu abuke bade baba yisekalta kona bantu abuke bene muchima to war mwana muchima ngubona munzu ya bantu mwana muchima kama ni magunjuko leo mudi ngabone twai kibato bade mwaka na baba longa ngondi sambo ngondi satore ngondi wabobu kishichu kubona baba zambi wa mujulu anga tabutumbi wa masha bantu aturikatu baishu kumfuni mawekani kima weka to zambi wa mujulu lama mfumo wadi tunga mukalenga Chilombo Tshisekedi Antoine zambi wa mujulu ulama ukalenga Kabobu gi mwaja warituma basalai walu FARDC les gardes républicains et la police qui battu que je bata bulunga ni loam wan batalal bamanu ko banga ambiance ani mahab adi banki
di mundo ma bank di bantu ki musa ko para to magadi benze kabri muka ndakanda to biak ki musa ko para to en tout cas dinu le to sangi lo boni wale no kompeta wal tudela nen boru ka ni ko ma yakanam boru mo zuka mukadam wasa gidi depuis 8 heures. Ouais. C'est biso mabebo tozana pénalisé. Premièrement pour na vente na biso à cause de l'événement et autre salama depuis 8 heures. La criminel ba eko attaquer ra au bank. Donc comme on a 8 heures na lieu public, roi ra au bank, ba criminel ba attaquer. Donc ils appellent là l'événement ma wole ke biso nyonso. La criminel ba eki depuis 8 heures, ba sala événement ti siko bazana kati les sécurité la police et les moyens ba maîtriser bango. Bon, pour un effectif, vous allez tellement belé. Pour une soi-disant 2 cars, 2 jeeps. Bah, il y a 4 jeeps. Bah, il y a 4 jeeps. Bah, on va tirer les bananés. Bah, c'est sauvé. Bah, kimi. Là, bah, on va compter une 4. Si tu veux, bah, de la police et le moyen va maîtriser. Bah, là, ils ont pas si pour renforcer la sécurité. Pour quand on a lié public, le criminel va signer et en plus à 8 heures. La lié public, si à 13 heures, on a pénalisé, on a quitté, on a monté à cause de l'événement. On a signé suite, si vous êtes à service tout les awana. Mais si vous avez maîtriser, on va éviter, chef de l'État, pour renforcer la sécurité. Mais papa, la vie l'événement s'est passé 3 jours passés, la machine. Et c'est répété les jours de la victoire. C'est ça que la sécurité, ils ont maintenant pour renforcer la sécurité de la ville de Kinshasa. Ouais. Alors on a joué le mandat en tout cas, c'est pas possible la carte à ville. La carte à ville, comment parce que l'État a besoin de solution pour qu'il ne peut pas. Aux environs, on va me mal à l'aise. On va décrocher belé vraiment. Si héros depuis 8 heures, solution est amatée. Alors on se rappelle la carte à ville, la centrale. Empêchement, oui, moi je vais te dire empêchement, ma casse. Je vais me retrouver en Amérique. Bon, là on est en vraiment. En tout cas, pour les criminels, il faut faire des séquences. Si tu as des activités, c'est la moussala. Pour qui me compte à bande, on a vu son activité bande. Activité zate. Merci. Par rapport à l'insécurité, à Bajar et à l'insécurité, à Boye, Isaac, coup de chapeau d'abord, puisque tout le monde est là, Salemi, et puis intervention payée, Malamoko, quand même, secret, Batouana. Et là, on va le CPL par rapport à la rapidité à l'intervention. Deuxièmement, et aussi à la passe. Parce que le degré de criminalité, les armes à casse, dans le milieu, pour saboter peut-être la sécurité dans biso et ça la biso passe. Tout le monde a la victoire pour les alliés publics. L'intervention est bon, on a des communes qui sont pour intervention qui n'a pas embouteillage et ça par-ci par-là. Est-ce que la facilité à bénéficier de la sécurité et de la victoire vis-à-vis de la sécurité, nous avons posé à ministre intérieur à rigueur la sécurité et surtout dans l'armée. Bateau va nous sabotage. Aussi longtemps que nous continuons à changer, à tout moment, ils ont mis sa instabilité et la sécurité dans le cadre de la bien été. Nous devons mettre l'État. Nous devons revoir notre cas de sécurité parce qu'il n'y a pas moyen. Opération et bateau babando opération na Rabakia depuis 9 heures. Au total, un retour qui est à 14 heures. 4 heures du temps. Aux hommes à Kabende Badouaki. On a une population qui a kanda babi lokola bateau ba monani à live na moiboy. Sécurité ni.
la police ou bien armée kangi bango babimisa bango en pleine biso moto beta to bomata bango puisque trop c'est trop. So bakangi bango pe bameka kolandela bango baza na bakonzi oyo baza derrière bango baza kotinda bango basala biloko eza sabotage ya sécurité mboka puisque to na mboka na biso to na mboka mosusu te tokobanda kovivre lokola bato baovivre na bamboka bapaya te quand même. Mutu azosala mwa mosala na ye il faut sentir à l'aise, il faut ayeba ke non na kwe na nga mais ntango osala ekomi keba omake na famille mpe balibota bakufa nzala eza bien te. Gouvernement na biso bazwa quand même solution ya insécurité bakotela yango mpenza baréunion pour ke to mettre fin nango po tokomi okufa lokola bataba tokomi lokola peuple moko abandonné na cadre ya sécurité. Tala dernièrement bauti koboma collègue moko a changé lisusu na milimo di awa c'était juste kaka na biloko ya boye kobwaka bato baamene sécurité mboka oyo tozoyeba yango lisusu te me tosengi na numéro 1 ya la police ya ville ya Kinshasa sengi na bakonzi ya FARDC surtout na ministre ya intérieur asalela bastratégie ebele même si ata les zones non identifiées ateni se placer na baplace apesa bango bamoyen d'intervention oyo ekozalaka basala bacourse na bato wana so basala action puisque lelo bazwa kopere na bamoto na babiloko ebele baarme moko sophistique bazwa yango toyeba te soki nana yango azofuni bango vraiment eloko wana tosengi na gouvernement bazwela biso solution mpona koloba yango. Merci. Bienvenue sur Lingala News Vérité na Vérité Contact, nous sommes là. Babina Sali pour Lingala News, Tanga Masolo, boucle.